Shalom, shalom bandeko na ngai, toza kokoba kaka kati na partage na biso, tobandaki na Apocalypse chapitre 4 na verset 1, tobandi koleka ti toza sikoyo pe na Apocalypse 5. Donc eza partage na sur yo poza na Bible na obanda tobandaki partage na biso sur l'adoration ozo tanga pe siko awa tozo tala na chapitre 5 ndenge na verset nazozwa a verset 11. Bible zoloba: j'ai regardé encore et j'attendis la voix d'une multitude d'anges. Il y avait de milliers, de dizaines et de milliers. Ils se tenaient autour du trône de êtres vivants et des anciens. Ils chantaient d'une voix forte: l'agneau qui a été mis à mort est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse et la force, l'honneur, la gloire et la louange. J'ai entendu aussi toutes les créatures dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et dans la mer, les créatures de l'univers entier qui chantaient à celui qui siège sur le trône et l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la puissance pour toujours. Les quatre êtres vivants répondaient: Amen. Et les anciens s'agenouillèrent et adorèrent. Donc, awa ozomona adoration, tozosukisa na adoration na biso, tozomona ndenge Nzambe amonisi Jean ke adoration. Ndako na nga ezali adoration na louange. Navandaka na rue adoration, numéro louange. Navandaka na avenue adoration, numéro louange. Donc, apesi biso adresse na ye. Ma sœur, mon frère, ngai moto tozo partager lelo, totika makambo kokende kolukaka Nzambe bipai na bipai. Nzambe akovanda susu na temple etongami na maboko ya motu te. Eza koloba na biso te ke tokende église te, tokokende église kosangana, mais Nzambe azovanda lelo na nzoto na yo na ngai. Donc adresse ya Nzambe ezali pa na biso. Courant na mai ezali te na adresse oyo tozali wana. Courant na mai ezali adoration na louange oyo tozotia na kati ya batempelo na biso. Nzambe aye kovanda na nzoto na biso, louange aye kovanda na nzoto na biso, adoration aye kovanda na nzoto na biso. Yango wana Nzambe alobi: bokeba na banzoto na bino na ekobo, bokeba na banzoto na bino na makambo na pamba, parce que ezali temple na molimo mosantu oyo akoyokisa molimo mosantu mawa na kodétruire nzoto wana. Parce que ebongisami na moto eke nzoto na ye evanda kati na louange na adoration. Bibebu oyo adoraka Nzambe, bibebu oyo epambolaka Nzambe eza bibebu oyo efingaka mingi te, oyo etongaka te, oyo efingaka te, oyo elobaka lokuta te. Bandeko na ngai, nzoto na yo na ngai ezali temple na molimo mosantu. Adresse ya Nzambe ekomi na kati na banzoto na biso. Nzambe alingi kolakisa kaka Jean ke kende koyebisa bato na mokili ke navandi kati na louange na adoration. Nzoto oyo ezowumela kati na louange na adoration te, Nzambe avandi kati na yango te. Tika ete bibebu na biso ekumisaka Nzambe bapesi yo ndeko boni. Par la grâce de Dieu, je vais bien. Ndeko boni, kimia na Yesu ezali. Otango nyonso na bomoi ozoluwe kaka Nzambe na ba parole na yo. Lobi tokokende place wana marché ezalaka. Soki Nzambe asungi biso lobi tokokende. Donc ezomona ke nzoto na yo ezali tempelo na molimo. Ezomona ke nzoto na yo ezali tempelo place oyo evandi na Nzambe. Po nzoto na yo soki evandi na ba démons, habité par les démons, okomona mutu wana aza toujours méchant. Okomona mutu wana akatelaka bato mangala mabe. Okomona mutu wana alobaka kaka makambo ba bêtise oyo esepesaka bato te. Okomona mutu wana kati na ye aza na kimia te. Ndeko na ngai, ma soeur, mon frère, kati na yo ezalaka nini? Lelo na partage ya lelo omiyeba soki kati na yo ezalaka na Yesu ou bien kati na yo ezalaka habité par qui?
intérieur na yo eza habité par qui? Parce que ceux qui eza habité kati na Yesu Masia okotunza makati na ba louange na ba adoration. Bible buna yo kotatola parce que Bible zoba c'est à l'abondance du cœur que la bouche parle. Munoko na yo bimisaka nini? Oyo munoko na yo bimisaka eutaka kati na motema na yo ndeko na ngai. Yo moko siko sala examen de conscience. Mizongisa eske na kati na yo otondisami? Eske kati na yo eza adresse ya Nzambe? Eske na kati na yo za na louange na adoration? Eske kati na yo esepelisaka Nzambe? Maluba oyo bimisaka balobi ezali abondance ya motema ke munoko eza koloba. Soki motema etondisami na mabe munoko ne bano bimisaka mabe. Soki motema etondisami na malamu pasteur tango tema ka liboso ya cher monoko ne bimisaka nini? Po leo tozomona ba pasteur mosusu bazoloba ke omona telemi na lataka na mbongo na bino te. Badimi na bino kosala ngeloko te. Na uta na famille ya riche. Mosusu alobi ngai naza séculaire, nazalaki kobeta ba chèque na bongo ni motema. Po nini ko ozo vanter kaka makambo oyo ya kala. Oyo ya Egypto. Yango kaka yo vantaka. Ngai tango nakotaki ba boloko nasalaki boye te pasteur ozali na kopengwa kati na onani azoloba eske molimo na Nzambe? Évangéliste chantre ngai no mutu tovandaka na bakati na biso ebimaka nini balobi c'est à l'abondance du cœur que la bouche parle. Eske yo pambolaka baninga munokolo okaka kotonga mukolo moko te loba na muninga benge boya Nzamba pambola yo po kati na yo oza na Nzambe balobi mutu aza na Nzambe akopambola baninga na ye. Yo opesaka baninga kimia te kutu bonjour apamba oyebi kopesa ngo muninga te. Po bonjour eza lokolo ozo souhaiter muninga bonne journée ke mikolo na ye eza malamu. Mais yo kutu olobaka même pas. Na kati na yo kaka méchanceté mutu ebimaka. Ma soeur mon frère to bongama. Na kati na yo kaka ba idée ya mabe. Na kati na yo kaka ba souci. Na kati na yo kaka ba chagrin. Ngai kutu baloka ngai. Ngai kutu esila na ngai. Ngai kutu boye omilelaka kaka. Na kati na yo kaka ba inquiétude. Pona ni Nzambe avandi te. Po mutu avandi na Nzambe kati na bo moyene azalaka na espoir ya lendemain. Azalaka toujours gai. Balobi dans son palais tout s'écrit joie. Mutu avandi na kati na Nzambe azaka toujours na joie. Tozomona a peuple de Dieu nde bazo louer Nzambe na likolo bazo louer Nzambe ba ange baza na esengo. Est-ce que l'église na biso tozaka na esengo? Yo ye déjà église oza déjà fatigué. Makambo poko kuta kuna fatigué to bongwana tota adresse na biso ezala adresse ya Nzambe. Adresse ya Nzambe Nzamba kofanda kati na biso soki tozaka na louange na adoration. Bande konanga shalom. Louange na adoration yango nde eza ko briser, yango nde eza ko kwesa ba maladie, ba pauvreté, chômage, oyo eza ke chômage ya mabe, oyo eza ke ozoka musala te. Donc nyonso to wana ba blocage na kombo na Yesu. Adoration nde umela na biso to pamboli Nzambe to ko continuer susu kati na partage na biso yo pe soki ozwi leka na YouTube to partager elongo. Shalom shalom.